ntango déjà obimi na télévision mpona kofinga mo se koza déjà na makambo na oyo obombi penepene oyebi ke ntina osala boye batianga mpo baali kaka pamba boye bolondo bolondo eswaka mabe zanga visiteur oyo nde bolondo eswaka bana ntongo ti butu zanga visiteur zanga kaka visiteur zanga lipa oyo ya kolia zanga ntango ku bapamba na prison cigarette oyo moko bato baomelanga te so combien de personnes tige moko zanga oyo kapasi ezala na prison prison eswaka bayebaka ezali oyo akolekisa kote bakosuka na ndeko wana nde etali bango les choses ne va pas bien tu vois que tout le monde est en train de pleurer omoni makambo so esengaka bobunda moni eti biso baza bamenase biso na rwanda ti mais ntango lelo président faci atelemi alobi ke non nazokende vers kuna ozo comprendre seke bitumba ntango bakobunda solution ezwama eza nako mpe mabe te ifo famille mpe ekabwanaka nango ozo comprendre mabe ekomi sikoyo makambo bafamille elongi makambo mosala or ke tokoki koswana biso baparent bana na biso bakokota makambo na biso te biso mo bamama tokokabwana seke bana na biso mpe basani bakokabwana mwana wana kobenga 7e bagarre mama nazo comprendre te parce que soki bamama bazokose respecte bana bakokota na biso bamamama te eza na babiloko epesi mpasi parce que ye aza mwana neti koloba ke ye aza na bapreuve moko eza tangible contre 7e oyo alobi ke soki bato batie ete nde aolakisa ndenge 7e akomelaka soit disa camarade na ye wana ndenge 7e bagarre alingaka ye alingaka bacamarade na ye bana mike wana kala ekamusanga kutu na bike asalaka azongela yango ekamusanga 7e bagarre akoki kosala makambo na ye ndenge alingaki asala eza vi na ye ivomie nakota na nga na lola liso moko nakota na lifelo miso mibale nakota na nga na lola loboko ya kokatana kendaki na lifelo maboko nyonso mibale Mama, if love is crazy, love is funny. naye kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asaleli nga na ndako na ngai mwana nga bande koloba te bamédecin badiagnostikaki ye autiste meng naluki natamboli naluki bapaster babondeli esimbi te nkomsu navandi kaboye nakwei na youtube na chaîne namoni papa moïse ayebisi nga alobi bosana nyonso zwa baproblème na yo tya pembeni me talela nzambe tika jésus christ de nazareth azala au centre ya vie na yo bana na nzambe nasalaki oyo papa moïse ayebisaki nga nazwaki jésus christ de nazareth naplantaki nakomisaki au centre ya vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant jésus christ de nazareth naye koleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga bamaîtresse obi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo adiagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko nda change maloba médecin alobi o me namoni changement esalami namoni mwana akomi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te me eloko nini esalami nayebisi ye nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga meka jésus christ de nazareth komisa yo au centre luka délivrance ndo komona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance na nga natambola epai ya bapaster nazwa eloko te me na nzambe ya ozana ya papa moïse bikamwa ekoti na vie na nga. Shalom, shalom peuple de Dieu, bana ya ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki badelivrance epai ya bapaster ebele me bakokaki kodelivre ngai te alors ntango nakutani na papa moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badelivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto.
bonsoir, ça dépend. Il y a Herbe Kolanda. Émission Nabiso, c'est moi, Charlène Kadak, entre Badi, la perle noire à Babi. Moi, ça vous est basé à Piambinga. On liko, on a beau bâtir grand format, Mobutu, il y a bino, il y a trois bien. Émission Nabiso, l'autre, vous allez inviter Nabiso spécial. Il y a un de toko solo là. Toko partager mon mouké, actualité, ou les cas. Et avant, yamba invité na mukula lelo na pesi ba grand merci nanga na Désiré Mokoto ya ba Désiré les grands warriors na pesi ba grand merci nanga na café on assiste na Liège yo yangwana et sans oublier encore AP Sonfuka yo yangwana wabi bon séjour na Kinshasa quand même nanga fongola bilili to sola na invité so ya mukula lelo. Bonjour ma mepila. Bonjour. Bonne. Bien. Bonne santé. Ça va bien, un peu plus ou même pas plus que vous. Ça ira un jour, la pluie tombera sur la terre produisera la nourriture nous donnera la santé. Ça va bien par la grâce de Dieu. Ok, ça va, malgré tout ça qui bilili, aux acquis dans l'hôpital, mais maintenant ça va, il est qui? Ouais, il est cas qui déjà coûte. Il est cas déjà, on est malade il y a 2022. Donc, ça va déjà. Tanzamba, ça, tché le beaucoup. Prophète Konda, tché le beaucoup. Donc, ok, merci beaucoup, Moussa les Okenden, parce qu'il y a deux aussi prendre en plein tournage. Oui, donc Moussa les Okenden bien. Les Okenden qui tournent, on se perd un coach modèle. Parce que toujours au coaching quoi. Ok, la PCP Mbote Sika Zali, président modéro. Totokani to Tutukani. Bengendengo lingi. Ok, merci beaucoup. Totokani. Bengeka monsieur l'abbé donc. Azaba comme moi belé. Et solo. Ok, on a mérité. Ouais. Ok, merci beaucoup à toujours pour t'amener directement dans la question de biso mambezo les kamikolo na réseaux sociaux na biso déranger vraiment surtout dans le monde de art. Dans le monde de art qui n'hésite entre bino et bino artiste. Oswana bitumba koyokana eza pour mama la monter c'est là yo mamé la rosa. Batu babundi te mais koswana koyokana te na ba réseaux sociaux ko bibisa ba insanité en tout cas ezo déranger mingi ba fan na bino batu balanda kabino c'est là ancien mamé pelo batu bayebi tonzo ka ba biloko anizo salo ndenge. Bon biloko wana tunde na olandela ngo na otala ezo sa bien te ezo sala bien te ezo sala valeur te ezo kitsa biso ba cote. Moi déjà tant bat ba oloba iloko wana bozo sala ezani neti ngabo tant ba temisanga na nzela sala nga mabe tala oya lobi na oya komo finga donc makambo leke belé donc pona nga na moi kande na lobake mosopo mama singa mama ya mosopo benda naka ekata na te na famille so mabeza la mais c'est question faut ba bongisa parce que et comme ko déborder comme ko buka ba bordure donc ils a bien te vraiment. Ils a bien ezali kababa bordi bino mikolo na théâtre bodo buka ba bordi c'est ko buka kota lelo na tolanda ki émission ya mama Thérèse et après ça to kolanda ya mwana na ye te to kolanda plutôt 7e bagarre to kolanda ya mwana na ye na kombo ya Sabrina et atelemaki vraiment lobaki mabe makasi pona 7e bagarre et après ça qui coûte ba deux filles alobi vraiment 7e bagarre abimisa mobali ye pa bimisa mobali na ye. Et ami balé ce soit le mec que c'était maga alinaka petite amie et alinaka camarade né ami nae ami qui satina ni fana kota la mamé pe la kota la collègue na yo concert na yo moi na pe ya concert na yo azokende na ebongo te sigo yo na lobi te esko mabe komi siko mama ba famille ilongi mama musala or que goyi ko soit na biso ba parents bana na biso ba kokota makambo na biso te. Donc ce comme il moi na womo kota ye petit ko ba womo na pa ko to moni ezo bomba biso ka bana biso do bana biso ndi bazo kabwana ko biso mo ba mama to kabwana c'est que bana biso ko ba sani ba kabwana bolingo eza suske donc ezo sala mabe do fo batika biloko wana batika yango mutu na mutazana vie na ye oyo ya salaka et donc na mutazana vie na ye oyo ya salaka mutu ko katela biso mbano ya kitoko ezaka tata nzambe yo salaki bo na sena moi muto kati ya muninga mbano azate ozo comprendre donc batika biloko wana mwana na kobenga 7e bagarre mama bon nazo comprendre te loko ngo pe bazo wela zo ezanini na comprendre te loni ba welela parce que kotala mo kazo bengena no mama 7e or mais mama 7e mazo ke su ko recadrer quelque part on mpandi te wana eza mabe donc faut mwana atika ba mama basisa makambo na bango nde babandaki ndenge nini bakosukisa epuis bakoya kobongisa
to makamba bana tana ba famille nazo tozala nango so nga nazo beba na ndeko nanga mwana kokota te vous comprenez mwana kokota taba moi eza ma famille na bo sisa ndebo bandaki donc batika bana bavanda bango na bango basisa na bango eza bien te déjà ba sanité wana esa kitoko te wana conseil opesa na mama Thérèse azolanda parce que oyo arikade bongo eza mwana naye donc nakoyebisa na mama Thérèse ya ki atika mwana avanda na ye mwana kota makambo wana te parce que soki bamama bazokose respecte bana bakokota na bizo bamamama te donc bamama base respecte mpo bana bazala na bavaleur na bango ya bana batikalaka bana mwana kokoma mama te donc mwana atikala mwana bango basisa makambo na bango peut-être nde baokende bongo nde kosila omoni makambo so esengaa bobunda moni eti biso bazala menase biso na Rwanda ti mais ntango lelo président Faci atemi alobi ke non nazokende vers kuna ozo comprendre seke bitumba ntango bakobunda solution ezwama eza nango mpe mabe te babunda bosesesa est ce que awa na théâtre boza na association moko te ekoki koyede bino parce que alire makambo ezokendela ekende mabe non parce que association basi basangisa bato bapekisaka même bongo eza sur ke ndenge eza na bato bapesaka conseil te eza na bato bapekisaka te botika babengaka mpena boyana eloni bowelela mais bato balingi oyokana te bato oyokaka mbala ebele tokendakenda baprière epa de la foi pasteur de la foi donc ezaka mpona kosangisa bato bazala bomoko mais bato balingi te ade fois famille mpe ekabwanaka nango ozo comprendre ade fois famille ekabwanaka donc lokwa balingi te eza su na bato bakopia bango conseil te donc faut conscience ya mutu evande te alobi te nasala ye mabe natika nayebisa moninga na nga totika mpo ezalaka bongo tokola tozalokanga na binemi mais sukasuka fo tofungola yango totiki wana eza biloko ya satana tosala makambo nzambe ok merci beaucoup biloko ya satana tosala makambo nzambe elobi mama epela j'espère que bozoyoka eloko mosusu ezoderange parce que ndenge olobi ke tokanganaka binemi tosololaka ndenge olobi ke l'autre fois pasteur de la foi abengisaki baartiste bakendaki mais comme si artiste moko bakendaka te oyo epesaka vraiment polémique makasi mais pourquoi pas continuer toujours koluka kofandisa ba parce que ya liboso une fois bamekaki esimbaki te bameka peut-être pour la deuxième fois ou bien pour la troisième fois peut-être toko ekosimba parce que eza na belema mibale na monde ya théâtre oyo lelo soki bango basangani monaka monde amine oke malamu parce que lelo totalaka banigérien bazalaka ini so tali musala bongo ezoke kitoko parce que ba Nigérien basala musala bongo baza idole baza pe na ba problème baza ba problème baswana na pe babebanaka mais moyen ba expliquer bino ngo ezate par rapport nde biso tozo expliquer bon ozo comprendre mais bongo baza na ba problème donc eza likambo kovandisa bato te yango na biso eza likambo ya conscience po ata bavandisi bino ozo comprendre soko lobi na ostika te na osala ngo omoni bato bana ntina te de préférence kotika bango kaka bakende na lire wana ti omona yosila donc nga na asire mama nyonso esila eloko nyonso tokenda ni bandi eza na suka na mais ozokema be olie sila parce que bandi lelo te guerre olie sila ezokende kaka te osila liboso ekomaki bafane ekomi bino mo bactere lelo bokomi na difficulté ya kotourne non lelo nayebi bato batournake pa sila bisalo lelo bakenda kotourne so pa belvikane te eza ba contrat même biso tonto tozosala banzonzingi ezali bongo omona bato mosusu basinya contrat na groupe tel neti buyubuyi pe seli moko azosala susu banzonzingi te akataki parce que asinya contrat na groupe moko boye chaîne moko wana batournaka na chaîne wana moyen esu na groupe mosusu te ntango contrat wana esila sene abandi otourne na biso donc eza nango normal te non ezotournaka kuna te otournaka kuna te po place ozotourne yango wana nde ezosala ozala artiste eza kaka ti fo tourne bisika nyonso to po esala nini ndeko ma artiste non place ozotourne kaka yango wana donc eza moto asigne contrat na ye mais nandimi te banyonso bajour kuna basigne contrat parce que eza na moko tosololaki na elobi na butu ngai nabengeki kaka tosala émission réponse na opesanga obi kuna bino boyembaka plus bato ya belle vie bato ya famille botanga na koya te parce que aza abakuku ngai na bino ngai naosala mosala na nga quelque chose ala abakuku ozala famille libota nge talinga te bino so boza baartiste donc nga na koyamba bino take baartiste mamna bi ngai tellement bata famille libota bayaka kuna bata belle vie nga na koya te eloko abisanga bongo abina ya kuna bobo eshokenga abina ya kuna bobo manga botiela nga poison en tout cas nazalaki stressé na niveau moko oyo osanga mama eza ye eza conception na ye eza selon ye ndenge aboyeli ni kaka
aboyelika te parce que bato mpo famille bota misusu baboyaka mpe so amonike moto bato wana kuna mwa mingi eza boye bakendaka te ba oui nga na kambo kaka yo nde moto oloba bongo mpo nga nazala na nga nilpa nga aza na nga mai na nga mai ya chwapa na nga mai na nga moroto kosomasia na robo na nga yonge na nga ifengonia donc na otabu na mona ya na nga emiliki tete mutetela ya solo donc owanji papa emiliki tete donc noko na nga mutetela donc na mona ya José Mampuya donc na oyo ka yongi toujours salon José Mampuya na Londres yongi toujours je comprends. Ok, na comprendre quand même yo ça na yo passe partout parce que monsieur beaucoup mon bête lango tolo totala na TV non. Ouais, ils ont ngai na za muta famille boto to ngai na za baku. Siko ezake iza posa ya mutu choix ya mutu. Vous comprenez ça choix ya mutu to okanga mutu tina choix na été. Donc mutu a libre ya ko sala choix na ye. Voilà. Ok, merci beaucoup. Tu es kozonga moi moké na mamukaka ya 7e bagarre oyo et de ranger bato mususu ti lelo baza vraiment de ranger pour la makambo kota la tendresse au kala zalaka soi-disant moi sina épée au tout le monde va yebaki et lelo tendresse à telemi a komi ko finga 7e bagarre alobi ke 7e bagarre za mutaba kisi 7e bagarre akende koto ya kuku pemba ba sokola e 7e bagarre bo alobi n'importe quoi selon yo kota la tendresse pour finga conscient na yo 7e. Mona bien na makambo nyonso na yo na loba eza mabe. Faut tout se respecter. Comprendre? Mutu nyonso aza na le passé na ye, a na vie na ye. Donc tonga moneke na sala likambo boye na sala ni natika. Eza kutu bien po balobe comme na Bible mutu ayamboli mabe na ye yo kochola ete. Vous comprenez? Ye ayamboli mais yo yamboli nanu te. Ozo seka muninga. Ekoya lelo boye yo tikaka na ba charge donc ezo senga ke non conscience ya mutu ezala kofinga na ndete ofinga na télévision esa nango bien te emata nango cote peut-être emataka bavie ezaka mbongo mais valeur emata te valeur nde ezokita carrément fo boyokana botika babiloko pamana eza nango bien te eza nango makambo ya mutu akoki kosala donc 7e bagarre akoki kosala makambo na ye ndenge alingaki asala eza vie na ye. Ok, merci beaucoup. Eza vina esela yo malon ke bato susu e déranger bango bato bazo lela mingi ba binini bakoko sala po monde na mwa théâtre ezonga ndenge ezalaki bozonga na bolingo ezalaki avant nini bakoko sala parce que bato ebele penda bato lela et surtout na poto nde balanda bino ezo déranger bango obi basala nini bato mingi bazo benga biso lelo bango sala so baza na posa basangisa bato nyonso bayeka na mbongo batie bafilme. Vous comprenez? Ba film makasi ezosengaka bato nyonso basangana nde bolingo ezonga. Vous comprenez? Donc bazwi bino bamemino quelque part boke ko tournage quelque part na mboka mo soi-disant moke eza nde mosusu bolingo ekozonga mpe théâtre ezonga ndenge wana mais lelo théâtre esema muna na kwe na ye na miniti oyo totourne eza mpo vie na nga mbata siala abengi totourne moto mosusu aza kuna epa Jérémie TV azotourne. Vous comprenez? Donc soko po tosangana en tout cas faut battre poto bato baza na souci na biso po tozongisa théâtre nde ezalaki batia bamoyen je tourne tozongisa bolingo. Ok, merci beaucoup bata motema malamu bato bolingaka vraiment théâtre na biso elobi mamepela boluka botia quelque chose de peur que esangisa baartiste nyonso parce que nalandaki motu moko alobi producteur moko alobi ye un jour fa yembisa fali na fere pourquoi faut tiela bango caché abeti bongo featuring et pourquoi pas na théâtre bato omoni ke soki bango basangani mwaki me kokota bobengisi bango bosali moloko moko boye basangani bazwa ensemble omonake baguerre wana ekolongwa et d'autre part bato mosusu bazoloba eza nango nyonso eza ke po bakotisa bavie donc bazopeye barando wana yango ezosala bavie ezosalaka bavie mais ezozwa bavie mais bato bazozwa bamort baréputation mpe ezobeba kasi bamorte yo ozwi nao bavie batali yo ozwi bavie siko biso bato ozwi bamort donc eza bien te donc eza kitoko te bandeko na nga fo kotika eloko nyonso eza na bandeli na suka. Ok, kotala lelo Miss Lolo mpe akoti makambo epa baotikala te epa akoti nazoloba na minute 7e bagarre azolokwa un contre tous yepa akoti arekado lisusu 7e bagarre olie batikaka ndenge Thérèse ye moko azalaki bango mpe bakoti na mambo bon naoloba nini nga mpe lokwa nayebi soki naloba nini mpo natali mpe na émission yango te ya solo natali yango te mai nayokai bayebisenga vi
naza mama na retard. Donc nayebi ilo nakoloba te parce que baza mikolo baza badilte bayebi eloko baosala. Donc muna moto aza conscience na eloko aosala soki bamoni baotika te de préférence basala yango sous plus fort. Basala yango mposo na ndenge akadre te soki basali plus fort bakomaka na faible. Ozo comprendre moto nyonso tozalaka makasi soki akoli akoma faible. Donc eloko nyonso ekendaka na shit eloko nyonso esilaka. Donc lokola bapekisi boyoki te lokola bafingana bacontinue plus fort comme ça ekomaka na suka. Ok, merci beaucoup. Conseil nini okopesa lisusu dati mwana ya artiste monene akenda tika biso dadi kikala que son âme repose pe na ndenge atelemaki abisaki bakoko moko penda ya bien te mpona Belgique en tout cas esalaki bato pasi selon yo mama aza mwana bino na kati aza mwana bino aza moko ya mwana aza moko ya mwana ya baartiste. Dati mwana biso mwana kotumba ndako toboya ete parce que azaka mwana pe akozwa intoxication mwana pe bakoki koenvoûte ye mwana pe akoki koloba n'importe quoi. Donc tokosenga kana mwana azonga mwana devant baparent na ye banike baza biologique te mais baza bacamarade ya papa na ye oyo akoki kopesa lokumu bazalaki bien. Donc bacontinue kozalaka bien po on ne sait jamais mokili esili nanu te et puis tozocontinue na vie. Donc basala ke baboma moto voilà. Ok, merci beaucoup. Basala baboma moto elobi mame pela en tout cas monde théâtre na biso ezokende mabe po elobi longo bato biso mokonde tozoboma yango bino mo ba artiste parce que ba rancune eza malamu te parce que balobaka esika koyokana eza te nzamba azalaka wana te alors que théâtre na biso senga boyoka de peur que totombola mpo nga na lobango med fa lelo banigéria lelo toyaka fier na bango na mosala na bango mais bango baka fier na biso parce que mosala na bango basalango balanda idole na biso lelo nigéria mpo basala théâtre bazwa théâtre bango bayebaka ngo te depuis kala. Oui nete bongo oyebaka yebi bongo nayebi bongo mpo bango mona landa baartiste moko soki bayaka bawa mikuse wana bacukuma batala mpenza baobi biso soki tosala théâtre eza grâce ya république démocratique du Congo. biso toza bamodele fo basalaka oyo biso tozali. Donc nayebi tilo nakoloba na place wana. Ok, merci beaucoup. Nazongeli ka place olobi ya kobongisa po théâtre etambola malamu ndenge olobi réconciliation. Est-ce que yo peut se réconcilier déjà na Bijou la Reine okimi ekota na monde to réconcilier ndeni kasi mwa benda tiki ezalaki te benda tiki ezalaki tolobaki oyo tokoki koloba te tolobaki oyo tokoki koloba parce que soki likambo yali fo kolobaka babomba likambo te so ezali tolobi mais balobi vomie nakota na nga na lola lisu moko ke nakota na lifelo misu mibale oyoka na adage wana te oyoka te ke nakota na nga na lola loboko ya kokatana ke nake na lifelo maboko nyonso mibale. Donc fona éviter le mal comprendre soki loboko oyo yango nde ezotinda nga na mabe sana fona sani fona kata yango parce que nakota lola na motema na nga kimia mais soki ezotinda ngai te nandimi nakota nango na lifelo wana ye moko tokoki koréconcilier comme tokoki koréconcilier te totikaka bongo tozalaka baartiste tokokuta na tournage to omi fo komibenda parce que toyebi motema motu te voilà fo komibenda esalaka bien soki ozokende église baopesa baconseil baolakisa yo balakisa yo deya premier danger soki ofokima deuxième danger vraiment wana na calme na ndenge apete tout. Donc na moto azalaka na mboka na ye bon soki na comprendre bien ndenge olobi ke mieux vaut nakota lola lisu moko ou bien nakota lola liboko moko cela veut dire yo na Bijou la Reine bokoyokanaka te na éviter le mal koyoka nango toza koyoka na kala toyoka na su bongo te na éviter ozo comprendre na préféré nakata loboko na nga nakota lola loboko moko ozo comprendre nga na comprendre pa wana oso nazongani na ye eyotina nga su na le mal carrément fona sani na éviter donc totikali kaka na cadre mosala so mosala ekutanisi biso
ndenge bapolitike baolinga batya bambongo vie na ngai Emili Kitete owanje atya bambongo bamisa basangisa biso wana tojoue ensemble mais ka pamba ndenge ezalaki te wana esalima pete lelo neti président moko boye soit groupe moko boye neti ka botourne boye ndenge papa Mbatasi abengi bino bozotourne quelque part mpe babengi bino botourne soki bokutani tableau moko j'espère wana totourne en tant que professionnel wana ya mosala na ngai nakotiana makambo wana apart totourne tosisi mwana kwa na ye pourquoi pas boyokana kaka bosololi mabe kozongaka non omoni soki tosololi lelo lobi tosola lobi kuna tosola tondosola ti tomona amitié tozala nango ekozonga alors po ezonga te fo kosola te na ndenge ya mabe te bible mpe lobi ke bana nzambe bakanga kanda na motema te na motema kanda eza te ozo comprendre te motema kanda eza te éviter le mal. Vous comprenez? Donc, on va déjà éviter le mal. Il faut ça. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous l'avez parce que ma mère pela yo to yamba ki ba conscience de ça obi éviter le mal. Mais nga pe sikane de bang singaka ka ya okota lola loboko mo parce que nga linga la kota maboko mi. Voilà, donc faut éviter le mal. Éviter le mal. Nga ta mon éviter le mal mais nazo banga de kokota loboko mo na lola. Yango nga pe nazo banga na kota loboko mo na ngina kata. Nga zo banga. Na kata ke lexi kokota loboko mo. Nga na banga ngali na kota maboko na nyonso mbale. Kasi betaka maboko kuna na yemba. Il faut éviter. Koboya mabe kotika mabe kokima place mabe ezali. Saka ya wana pe la kisi ke lelo tozomona si la bisalu na ba vika liba on peut saka baza ko éviter yango mo bazoboya. So ko éviter on yango ezo semi ba. Eza makamna na batu nango. Batu baza makamna bango. Keza pe ka bakama ona yonse. Non, ya bakama te parce que ngana bikana bango te. Iloko bon esa ke bon bayo kana te na yango. Kaka ya rankine. Na yango te. Lisola rankine faisant na source base. Vous comprenez? Pour rankine moi ya terre à terre bon ko le batu mututé. So eza rankine moi ya source. Donc yo c'est eza danser. Eza yango no moni esa bongo voilà. Ok, merci beaucoup bana émission. José Baïla. Na to sola kana bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na zo asibiloko ejo koma te. Baza na mboka nini? Baza na France, mosusu aza na Belgique. Ekoma kate. Me baza ni kuyiba? Na rembi na France na minute oyo. Agence ya sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obengenge bana batindaki. Ndenge pe biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki loza mondele. José Baïla. Aza mondele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo. JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubunga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kali kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baïla. En plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo Central azali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na bato numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi. JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo oza tala baza point noir JB Service ezali soki wane te angolais nali te angolais JB Service ekar eza musike azubetaba
Ok, merci beaucoup. Nous allons continuer à l'émission parce que nous avons aussi cité Maman Pelazanaka pour nos Koloba. Le lot Mamde na Loba qui a moi na Thérèse na Kombo ya Sabrina. Nenga finga qui septième baga. N'explique qui nengo Loba qui. Mais et ça va bloquer le petit passe parce qu'il y a ça moana. Neti Koloba que il y a ça na ba preuve moko za tangible contre septième. Or lobi que ceux qui battent tietende a olakisa. Nenge septième a komelaka. Soit dit ça camarade wana. Ndenge septième baga alingaka ye alingaka ba camarade na bana mike wana kala nakala tena siku ya zoloba na siku yo mungu na we bandeni aba bindana kilelo alors que surtout tala to mona bilili ke septième a lobaki atika mambo wana leka liboso basala nzambe atubela loba ndenge ezala ekamwisanga kutu na bike azalaka azongela yango ekamwisanga nayebi te bon nayebi pena te mpe naza na ide te ozo comprendre donc ndenge ya koloba ke no azofinga wana makambo wana etalinga te ozoma makambo oyo etalinga eza yanga oyo makambo bato bazolobaka loba bazosalaka wana nazwaka kuna te bapesa bato bambongo mpo basala bango makambo so ngai nazwaka ta kolobela bango bo makambo na bango etalinga te ngai basaka nde balingi parce que ntango deja obimi na télévision mpona kofinga mo se koza deja na makambo na oyo obombi penepene oyebi ke ntina osa boye bacanga mpo baali kaka pamba boye bolondo bolondo swaka mabe zanga visiteur oyo nde bolondo soka bana ntongo ti butu zanga visiteur heureusement biso zanga ka visiteur zanga lipa oyo aolia zanga ntango ku bapamba na prison cigarette oyo moko bato baomelanga te so combien de personnes tigement zanga oka pasi ezala na prison prison eswaka me bayebaka ezali oyo akolekisa oto bakosuka na ndeko wana nde etali bango parce que biso tozaka baamunoko. Ok, merci beaucoup, Maman Pela. Béké, c'est moi qui humour, non, et ça, la canne, c'est plus ça, parce que depuis toute bonne émission, pour bien télévision, pour balayer, mais ça va, c'est là. Non, non, ça, la humour, on dit, madame, vous avez bien. Les choses ne vont pas bien. Tu vois que tout le monde est en train de pleurer. Hein? En tout cas, ils ont bien mon retour consommation de robe, ou nous surtout vos Hollande, on a bien battu, non? Na kati ya bato makambo nyonso to mabe ezalaka donc bato mosusu baotambwa na mauvais conduite bamosusu baotambwa na kokuika bien mais biso bato tolingaka bino bato bolingaka biso bokontinue kaka kolinga biso kopesa biso baconseil parce que biso moko tokoka te toza mutu na moto awuti na éducation na ye comprendre parce que po tosangisa yango comme eloko moko ezosala biso mpasi malgré l'âge que nous en avions ekomi osala biso mpasi ekomi osala mpasi donc bolemba biso te bozalaka na biso esala biso yongi eza biso ifengonia na moroto consommation na robot. Elandi bato mosusu batelemi balobi non mpona bango balongola kaka YouTube et un balongola YouTube balongola TikTok parce que balobi wana nde eza bareseau mibale openda eza mabe makasi mpona biso na RDC biso nde tosala yango mabe tosala yango mabe oui balongola te batika yango nde kilelo ti yango nde eza na vitesse mais yango nde mpe ezoboma biso ya makasi ezokotisa eboti barando trop kasi mpo ezokotisa mbongo ti eza bachaine ya mbongo eza deya ntango moto aoleka na YouTube azozwa mbongo azokotisa mbongo bavi so bakangi yango mo te bato mosusu bazonga mpiaka po bato ebeye bana na bachaine ya YouTube donc bastar mosusu babima ya TikTok babakisama likolo na biso so balongolongo siko bastar babima te eza eloko bafacilita biso mpo ezaka monde esili bongo bon monde esili bongo mais pourquoi pas koluka kokende na makambo normal parce que ezaka nteke polia mbongo na YouTube faut okende na bapolémique moko boye to okende na barankine moko inutile po totalaka pata baaméricain bango bakolo YouTube basalama motema betaka bavie totala bato mosusu na bapays mosusu mais plus ezalaka na bacongolais dosomoniesikalaka bato batondisaka congolais manque à faire so moi baminde bango mo basala bongo te po bana makambo basala biso manque à faire donc toleka tosala bisa asala tobebisaka eloko ya mundele parce que congolais place nyonso akenda balobaka abebisaka parce que ana lingbele moreto kosobasalaka baleka mungwa congolais ayebi tout yango wana nga alobaka félicitation d'être congolaise
nazalaka fier nango mais oui nasepela na congolais nde toleka mungu nayebi so fai toleka ta bicarbonate ngolia te mais mungu kolia paraître congolais c'est fier. Ok, merci beaucoup. Être congolais, c'est fier, mais côté Moussou, c'est ça baninga. Vraiment parce que bat bazo lela. Lelo kufa et continue na mon ami na théâtre. Et d'autre part, tout ça le bi ke bino bino ba artiste ndé bozo tilana ba poisson. Tumba moroto consommation na robot. Nga na yebi na ngate parce que tu to kufa ka pena basala test ya poison te. On a évité le bateau de ils ont trouvé un poison à changer arôme noir poison peut changer à toute couleur maintenant on a mon c'est mutu de quoi faire un poison na mona te na évité ce qu'on a demandé Olivier na évité vrai na évité au mutu tonga kenda ko sala mabeki na yimoko jamais rememanga parce que si on a moni on sent na ofunda the fucking day mo so mutake no sana ngo yemo nga na yebite na on demande no lo bana yebinde donc na yebite mo masuku za na bato basala mambo na théâtre liwe za na normal liwa nza mo mtasala ngo parce que biso stoleka biso soto kende kana parametre liwa yango na lobi na ngata papa mafura abi bino moko bato bozo kufa okovanda kaka boyo okepa nzambe nalingi na mona yo nzambe nalingi na kota lola nzambe na yo epa na yo nzambe na mona mais po mona nzambe fo kufa ti liboso kufa bongo si mona nzambe po epa nzambe bakendaka boye te wala opesa kobaka te kosambela echange kosambela fo change fuba kosambela siko tolobani po batimi nzambe nalingi na mona na pokwa lelo okokufa na pokwa lelo po mona ye bo monele ndeni omata kwa yesu na msi na ndenga molimo kangi miso zimwa image moto saint esprit kiteli o nzela bien omona nzambe yango wana. Ok, merci beaucoup. Soki nzela na pardon, ils sont dans nzambe désolé. Oh désolé. Après la nature, tout le monde va passer par là. 100 ans. 100 ans. C'est normal. Yo so fi 100 ans revivre, ba za pembe non. 100 ans. Parce que koko na ngoto kufa na 92 ans. Bongo yo za koko. Makasi. Yo za koko no. Héréditaire, ninga famille. Ninga fona kendo de là. Moroto consommation na robot. Eza nenza makatela na mokano na ya. Ok, merci beaucoup. Lelo, depuis que l'artiste Boza vraiment éprouvé, na ndenge perda qui moko na bino artiste na Congo ya chaque Congo. Mais lelo ça n'y passe pas mbaliwane, bat mususu ba bossa na ngolisa. Parce que je rencontre ba tuna wabi et ben bango de bakunde e banite. Ngala bi o bakundi te. Ba to aso e baté koto ba bimbongo ba lie koto ya marai koto musu ba lobi. Donc bato bazoyebate eza koma kasi ka nde tomoni bavideo ezocircule ti corps na bakundi te mbongo bapesaki bakati katikati vi ake na oyo aye apesi famille ndambu donc ezaka mawa siko toloba nini donc liboso ya mbongo mosanto ya te mais confiance eza susu na motu te yo osali bongo na moninga bongo so basali na yo na bana na yo baosepela mbongo ekende ememaka biso mbango te ba réputation déjà ntango eza oya deya kombo na mboka oyo bapesaka oyo bavaleur faut garde yango mbongo kaka mbongo epesi yo mbamo palpite bandi kobulela yango or faut osala malamu so osali malamu osali baobstacle na moninga bien okundi moninga na kimia kombo na oyo kokende kotikala kozala bien na miniti okombo ekomi kase babomi kombo abomi kombo na ye donc esali bien te mpe ezosala bien te bon nga na oloba eza volontaire na moto azosala volontaire na ye mais comme si on eza des fois mino baartiste parce que chaque année oyo baartiste bakufaka ntongonga nyonso ntango nyonso baartiste bakufaka toujours bato balelalika moko soki mbongo ebimi mbongo ekomaka te ezalaka toujours bacomplication lelo totalaka ebembe ya mamasako mpe umelaka mpona babiloko mais lelo moto ayedaka bino baartiste lelo soki lelo baartiste bozalaka ata mwa moke bozwaka soutien ezalaka grâce ya chaque Congo parce que on est kolandela bino
artiste aza na malade ya kobeta moto akota bimi de peur que gouvernement ebimisa quelque chose mpo basunga artiste akufa beta moto atambola mais lelo ekomi na tour na ye baartiste lokwa bopesi ye mokongo bozokipe te lelo esika matanga ezalaki so oke kuna moto aza lisusu te donc biso moto oyeba te matanga yango soki ka wana ebembe etika libela na morgue to ndenge nini non bakunda ye kaka moto atikalaka libanda te fo bakunda ye lokola ezokende boye seke semaine oyo so bakundi te semaine wana bakunda ye bakunda ye oyebi ke bato bazoya na matanga leta matanga ezozela bato bana misala osala mpo matanga ezosenga mbongo ozokomprendre bafamille mpe okotika bafamille nzala te oyo akaka na matanga oyo akaka na matanga donc esenga mo na matanga baotokunda semaine o te bozongazonga comme ça boya jour ya veille mortuaire mais bato bazoleka bao baza pembeni bazoleka mpo namonaki président Mobutu na biso oyo moko azala na ngola ya théâtre ye mpe aza na kini namonaki ye alekaki na matanga ok merci beaucoup bato bazoleka moko malgré tout bato baza peda lisusu te ndenge ezalaki parce que toyebi na ndenge chaque kongo azalaki na niveau yazalaki ekoki kozala ndenge eza lelo pression ekita mpo bato bayekaki sango bayeki mbamodi mais soki ntongo komokoma manevre na ndenge ekomi suma mambongo lisusu bapapi mbongo en désordre donc ekomi su mpasi so oyebaka ndenge aza te bino baartiste bokontinue so na osouffrir parce que moto mwa moke moto ande kolandela bino yo wana mwa moke te mwa ebele parce que asalaki ebele asalaki parce que artiste a danger wana vraimen esunga po motu tu abetele ye maboko oui asalaki bien suivi vraiment ezalaki sikoyo lelo oyo aza te artiste bosouffrir tosouffrir ko sikoyo omuna motu fai bandenge otambola po oyo baotya na yebi te soki ya kogere baotya te mpo ye batiaki ye te ya misala ye moko acréa marque moko boye ozo comprendre donc ye batiaki te oyo bakotya aolemba fo motu azala conscience abiki ndenge nasala likambo oyo wana nde okenda ngo oyo batie ekomi likama mbongo oyo abi angami batia président yo ye kuta azali président te tala ye moko tala moroto kozomona tala mona ta makambo ok merci vraiment tokomi na biso na suka émission na biso nayebi te mama epela soki oza na mo moko a dire mpona baninga na baartiste e mpona bafani na bino bato balanda bino voilà donc baninga na nga baartiste nalinga bino trop nalinga bino tout sauf rien na esika na ya kala même moral mais conseil peut-être naopesa po bozwa ta temps koyoka mwa ndamu mpe koosunga yo ye mpo koopesanga mwa ndamu mpe koosunganga donc bizaleli oyo tookende nango eza mabe ya bien ezali fo kokata koarrete hémorragie oyo eza bien te ezosala biso crédibilité donc tozomimonana lisusu te oyo alobi oyo aleki mwana ye donc oyo akoti ekomi mabe ekomi mabe place oyo bapoint tozoki kotouche yaye mpe na batouche te donc de préférence tosala nini totika singa mwaso pa mama ebendana na mikatanaka te moto nyonso aza na bolamu na ye moto nyonso aza na mabe na ye moto aojuge biso eza nzambe mais biso na se na moi tokontinue kosala bolamu soki mabe eleki leka pembeni senga moninga pardon fo kose liberaka nga momu nalobaki mabe nga momu nabandaki yango antuka naye kosengo pardon eza normal oui soki osenga motu pardon aboyi kolimbisa otikeli ye ngambu na charge yo komi no sain sauf donc totika bizaleli wana eza bie te mpo bafari na biso so bakomi kolela mpo na biso antuka bakopesa biso mokongo po série mo ezalaki baotala so bateatre te bamotaka babilo ya banigéria baotala so teatre te bakomotaka novelas ekomaki oyo boyeboye mais ntango bato bazongi confiance bino sikoyo bopesa bango mpe confiance to continue na kotourne babiloko ya bien bagaga bien ete tosala epa mama eve basolution totourne mama eve basolution donc moto apesaka mibali basolution bopikiliki babokundu banzoto po ezala makasi malaria tout mama eve basolution aza wana donc eloni nango oloba donc tozala tolingana bafani na biso mpe baolinga biso bazala kaka na confiance na biso parce biso mpe towana place okei te tala bafani biso ocrée te kaka bino bafani na biso wana tomesana bino kaka bino nde tokotingama bino donc ya José Mampuya sana José Mampuya nyonso olobaki ekomi na matoi na ndenge ya yana leki na ye eyokanaki bien parce que ya José Mampuya na salon José Mampuya na Londres
yende pena lobaka bien mpona nga esalaka nga iyongi na ifengo nya donc bafani na biso bozala kaka bokolemba biso te mpo biso tokolemba bino te boyebi oyo tosalaka mpona bino biso mpe toyebi oyo bosalaka mpona biso. Ok, merci beaucoup. Yebisa mpe bango parce que nalanda ya modo abi eya tuko oyo akotia na miniature okangisa ya boyi na miniature aboyi na ye miniature abi banda botama na batia na miniature te akoti na miniature oh YouTube mboka te matro. Ok, merci beaucoup. J'espère que tu as vraiment na suka émission na biso na ebité so ba mbote de kokika bonga. Non, na pesi ba mbote te. Non te pour moi ba José Mampuya ba. Ya José Mampuya azala ne er nyonso te. Mais ya José Mampuya azala ko phrase. Ok. Donc salon José Mampuya na Londres comme ça na pesa libela. Salon José Mampuya na Londres ba lobi kuna nde salon ça ka beauté, make-up na bana Londres nyonso ba France bayaka. Bayaka ko sa beauté donc nakata salon José Mampuya tout le monde arrête Mankela tout le monde Naomi Mampuya donc il y a José Mampuya ça il c'est le mois qui toko Ariane BNB ils ont la 10e rue na C en face à hôpital donc Ariane BNB José Mampuya ils ont qui toko classe dans Londres nakata kin so ko à Londres vous solo kana José na salon yo kana bagage na yo vendre le temps aux ça ba séjour na yo pozo nga kitoko nyo se na kati ngwa ya kokuka donc na pesi suba mbote belé pa ya Mbatasela et pas bien ngam Mbatasela parce que azokanga manga kala kwa so sonzo ya milindukuma ya milindukuma voilà donc voilà ça final donc ba vie ba pi ya Mbatasela donc tous ala déjà bien na vie mo biso kaboya et bien ba petit na ba vie na bango biso côté na biso dans la biso bongo côté Mbatasela sans rancune donc bambote belé na chéri nono balobi chéri nono ba terre intelligent blé breveté babi chéri nono yende conseiller waza pene mbote belé na bana nyonso ya liloba na Nzambe mbote belé na prophète Kone Paul Dominique papa Milimo oyende mutu azopesa biso directive ya vivre ya koyeba Nzambe na sembo pe na solo donc bana liloba nyonso place bali bambote na bino ye miliki tete ye émérite tete donc il mérite quitter babi motetela ya solo un motetela qui se respecte donc bambote belé panao bambote belé na les 20 € de Kingabwa partout au monde boali na bana Kingabwa na kati Angola bambote belé na ba star de Kingabwa donc le star de Kingabwa plateforme chino tout le monde litiri chazana tout le monde pasu azana tomona papi palata azana tomona do ba musicien ba Cobetox bazana tozomona ba nzambe na ngai pardon mambo ko boko tonga ka eleke dele voilà ok na pesi baga merci na mutaki na sima ya caméra so bilili eza kitoko eza gasi ya mika yango wana na pesi bambote na mika nda na lingo mandefu neti hein ali ko sa barbecue tout yango na ndezo ko ma barbecue solo. Ok, c'est bon, on a fait si merci na Désiré Mokoto ya va désirer les grands warriors. Na pesi ba monte na nga na café on a 6 na liège na baki ba mbote to sukara wana c'est bon renouveler ba contrat ba mabanga pe et continuer ka ndenge ezalaka et comme dans ba contrat omoni ke contrat fu na mtasina contrat na compte na mais contrat de peki si te ke na boire ba plus kati bango parce que contrat sili contrat sili mais na ozongi mais reto consommation na ba ni ka ba contrat ya bino solo contrat bana sa émission pas na contrat. Merci beaucoup vraiment de komina suka na ebité soko kobeta imo asuka to panza na biso parce que imo asuka pena ezate parce que na tournage moni baninga bakomozelanga donc na olobakaka na ya Emile Kitete donc petit na wazawana MKD moi ça ni bokasi tata mapasa donc musala kitoko tozo continuer kaka. Merci na excellence vice-gouverneur Jekoko Mulumba balobi qui ça s'appelle Lelin donc Jekoko Mulumba ba rompo nyonso bana poto tomboya obo mona na chomo ka ndenge poto ya la donc Jekoko Mulumba bongi vice-gouverneur donc yesi qui ça sa propre monongo en tout cas qui ça sengeli donc vice-gouverneur Jekoko so sa mboka matembela simanda ko babi
mosala eleka maloba na ebele. Voilà. Ok. Ciao. naye nakosanga nanga libosa bozambe na yo salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso bundelanga yeso bundelanga yeso yeso nalebi bya bisengasenga nzamba londe nalebi bya pesanga kabelanga bisengasenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzamba londe ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga jesu kotika ngai te lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chirobo Chirobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba buye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela buye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina buye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelelele nalingi mobala oyo